Secrétaire d'État américain Mike Pompeo alaki lisusu lisungi ya USA na président Félix Tshisekedi na bokutani bwa bango o mokolo mwa mibale na Washington. Mwanamboka Tshisekedi azali na mobembo uto mokolo mwa yenga na États-Unis. Super Tuesday awa na États-Unis ba poni ya ba États zomina minei bakendaki na maponami na ba primaire ya ba démocrate. Maponami mango makopesa nzela na koyeba nani ya kolakisa elongi ya ba démocrate na présidentielle ya novembre 2020. Kino ya mbona Super Tuesday, Bernie Sanders azalaki liboso alandami na ba candidat misusu lokola vice-président ya kala Joe Biden. PPRD lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila esengi bolukiluki ya lombango simanaliwa ya mbalakaka ya General Major Delphin Kayimbi mokambi ya Demiap misala ya bokengi ya mampinga. Kalaka mokonzi ya PPRD Emmanuel Ramazani Shadari akomi na mokanda esengeli bosolo bomonisama. Sénégal esakoli ete ezwi moto wa yambo na bokono bwa coronavirus. Kasi mikolo zomi na mitano mikoki mpe mobeli moko te azwami na Ebola na ekolo Congo démocratique.